bolandaka Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Hey, maman, papa, payo elenge, moi sipe mobali. Église Nouvelle Armée du Dieu vivant et bengisi yo mokolo ya dimanche le 5 septembre kino mokolo ya le 12 septembre na ngonga ya 16h kino 19h na grande campagne d'évangélisation na yango pe inane na bango toyebake Église Nouvelle Armée du Dieu vivant ezwami na commune ya Barumbu avenue Kabalo numéro A33 référence Kabamba oyo ekambamaka na ye moko le titulaire le pasteur Dona Bangofa l'homme de miracle appelé l'homme des nations. Maman ce n'est pas mes enfants de les avoir, mais c'est facile parce que pour l'être du Saint-Esprit, Jésus dira personne ne peut jamais venir à moi si le Père ne l'envoie pas. Et tant qu'on a j'ai tant cherché Dieu. Nana yebike moni mosata rovelanga basala l'église te pona do ya koteya to ya prophétie parce que les dons passeront ya na makomso do bono de Jésus kabeso kala oyo bamake na kombo na Yesu Kristo Nazareth mutato ke kokufa to mona makambu ndenge na kosala nza oyo na mibadisaka plus de 8 ans ko lukaka ke no yanza bikolela nza et pour ces là qui des fois que na voyager et esprit moi ça tinga non na samba au kazambe ce que na basi voyager là et pour le kazambe na kimweza bien aimé j'ai pris beaucoup de temps et au cours des amaro belinga yo na tanga bina tanga wa bitanga na chance event obitata lingi mwana akola kisema kamu ya minene akola kisema kamu ko kamu sabo kilipete mokile na somo obiyo bona na ko kamu sayo pena ko kamu sabato nyoso ba kuniberanga na sala na yo et bien aimé ba yeba comme faire en Zambie si réellement que l'Orient serait lié à la vie d'une personne on va le voir par rapport aux actes ou aux effets et toi ko tana ba effet mukona bale côté ya na mona liwa na loba mona na ngamboko ya molimo au kufa na liwa ya mutu kake ni la liwa ya masuwa ni la liwa ya crash ya Dieu et le même jour à ce côté ya yo mwana ya Barumbu Lingwala Gombe pe ba commune nyonso le pasteur Dona Bangofa abengisi bino nyonso po bo sepela elongo tolanda ye moko l'homme des nations pe l'homme de miracle ndenge alobaki na micro ya Lingala kambo ya campagne journaliste et bebia ya kubeba donc parce que de tobimaki na ndako de le 11 septembre en 2020 a tout commis déjà le 11 septembre en 2021 une année alors l'esprit du Seigneur sur moi il m'a pour proclamer une année de grâce sango eza qui chasse eza kobeba parce que tango toluki nzambe plus de 8 ans nzambe mungonga nzambe lobakate et tango mungonga na nzambe ebimi elobi dona tanga na Jean 5:20 abika le père mais le fils il montre tout ce qu'il fait il va lui montrer des œuvres plus grandes que celles si on fait que le monde soit dans l'étonnement toi dona je te donnerai et je donnerai tous ceux qui vont me croire à travers toi et na tango étonnement wana eko ndako kandengo zomona na ba image bambaso sida Bikomba, Liwa, maman mon kaboti bana 5 balé 3. Chaque dimanche mutakufa ka 4e et toboya iboyama. Et na bengi ki chassa mobimba. Ba maman nanga ya pasa, ya Petro Congo, ya Masina, ya Maluku. Binonyo soboya kaka na zando bokasa. Zando kasai bokita na kabamba. Boko mana wenzi ya kabamba aveni taga yango wana tuna kabalo A33. Et que des focaux le belango bi na lembi non ko de manana nteskana benga no ba mama delvo ba mama na ba papa ba delvo ba monga fula ete nyonso na boza ba kitamo magasin boya na rope wileri bozo kaka taxi tozo ke ne bon marché kita na wenza kabamba itaka yango wana kabalo A33 3e avenue bien aimé ou référence au hôpital na biso munene Sibezai soko komi kaka na Sibezai hôpital papa mbemba ya kara liboso wana nde kabalo na bengi malade incurable monto ya lingami boma mayele silio ekombelekelio bonya ya bomote silelio classe sili musare zate de foyo kipe makambo ngo eleke bele solution zate na be na lobi bien na préciser ba mona nga journaliste na bengi ba ko mutale abaye ke na lembivi
na omona solution te mio mekangi place abana na bengi bino nyonso lokola moto moko parce que campagne c'est bandi du 5 dimanche on a 16h ti dimanche il y a le 12 to bandi dimanche le 5 na 16h lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche le 12 ko banda 16h à 20h viens voir na lingi commentaire yaka comment ndeko makambu ya boye soki ozangi seke ipenza baloka yo ya solo.